Mbulamatari ya RDC elobi ebongoli te makanisi mpe esengi na M23 kolongwa na Bunagana yambo ya kokoba na masolo mpona kimia. Molobeli ya Mbulamatari Patrick Muyaya alobaki yango lobi loleki. Bakonzi ba RDC basakoli ete bakoteka na moto akopesa misolo mingi koleka ba bloc pétrolier ntuku mibale na Sambo na koboyaka koyoka bokebisi ya Greenpeace. Mbela ekobwakama le 28 juillet mpona ba bloc eyekati na motango ya ntuku misato na mibale moye mokoki kotekama. Suka ya mobu ya kelasi ya bitelo bya primaire, secondaire pe ya technique eye esengelaki kozala lelo mardi 19 juillet etindami au moins poso le 23 juillet esakoli ministre ya EPST Tony Mwaba. Mokano moye mozwami mpona kobebisa te botamboli malamu ya examen ya lita eye ekosila jeudi 21 juillet. Na Congo Brazzaville, examen ya BPC mpona bana bakelasi bazali kokende na lycée ebandi lelo le 19 juillet na Etando Mobimba. Ministre Jean-Luc Moutou asengi na ba membre ya jury mpe bakambi ya ba centre ya examen kosala ngele na mayu ya mpe kosala nyonso mpona kobundisa kobuba.